Ces étoiles qui brillent dans l'univers, ils me font penser à toi. Tu n'as jamais supporté l'hiver, tu me fais penser à l'amour. N'oublie jamais l'espoir nous libère. Je pense qu'on est si à moi. Fali nanga mona nzambe, babia nanga mona la, chokoro mona nzambe. Ande tinga, Prince Babia koleka concours na mona ngonde tiza koza la faible par esprit. Abalinga kaka soko moninga simananga obaluke et salare écoute salanga bien mon pépé yango nazela ke luka moto ya kokani nanga oyo namoni ya pona ngaite ebele yango ya mibali oyo nakoti na yo yete o bonga normalité vena mutalaksanga oyemba zalate. Allô Ngaya wa santé eza misunga. Ah! Hey, okatelinga lingala pour la santé à mwana. Mon fils, pour ma santé misunga. Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na baswin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie. Azali belokola nzelue miso mike mino mike o nzoto moke na mapapu o kote patepa azali bango rosa o Maria nga lingana polémique te mais j'adore la musique lingana polémique te et pour notre une question mo sur Jésus de Nias Oko pasia bolingo na yo elekinga eleve mingole nkaluve kaluva na lela o tibola kunje ebuto lelo na ntongo na la moki na sale inventaire David amona ngai motema na nzoke kotaka perfection bakasi boy ngai kidiba soma soya ba chagrin na batone na force na ngwe bimela litombo. Se détendre na ba week-end oyo yango yo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h, samedi à partir il y a 12h-5h, et dimanche de 12h à 3h du matin. Babo sani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que
oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na miziki ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi, bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto abanda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bakurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badansi ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181. Chez Djongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Voilà. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde, très chers internautes, mesdames et messieurs. Eh bien, comprenez que c'est pour le compte de Fimbouna Fimbo News avec votre humble serviteur Valdi Tamboué. Nous sommes toujours là pour vous tenir au courant de l'actualité, comme vous le savez. L'actualité aujourd'hui s'impose à nous comme un impératif non négociable de négocier. En tout cas, Bana Poto, Bana Mokilma, merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifié par cette disponibilité de nous suivre. Nangoran so charbon ba vidéo na so na kati ya Fimbo na Fimbo. Bana poto bana mokil mombalelo na zabon face. Il y a Prince Babi avec lui et il y aura des questions qui tourneront autour de l'actualité. Hein, les actualité za pande qu'on a biso vraiment. Na ke boto mona bongo au piso pezaki bongo émis na ba plateforme nyonso vraiment ya communication na ke batebele ba commenter na zo pe ba pela batebele yango na bokasi wana pena ya respect l'interaction na senga rabino vraiment bino bosengi ngape na yo luka vraiment pour lieu l'utile à l'agréable. En tout cas bana poto bana mokil momba avant na bande émission nga dorénavant je salue mon père Roger Ndonga les colonisateurs les grands colons babi mutazo tonga banda kumayebo na kati ya ville province de Kinshasa les de père nga so comme ndane tonani. En tout cas car na fil d'idée wana tika saluer pe yemoko Gilles Vassimba l'infinitif motema ya mama na biso Tanya Mukoko Miss de Londres na Hervé Malenga papa français babi fête na fête donc Irène ouais maman française. En tout cas merci non Crisco le vendre zabon na sima caméra to bana masolongo vraiment po et ça vraiment essayer on a katia banda kuna mini batata ba maman tika na saluer invité na moko malelo poto banda bon li solongo. Bonjour Prince Babia. Ouais, bonjour Valdi Tamboué et puis bonjour à tout le monde au bazola d'émission. Oui, en tout cas, merci Prince Babia. Nous avons dit que les Kabona aux invités dans le canal dans Fimbo na Fimbo. Prince Babia Nangi, tous à peine deux parties. Tout le bapé côté Moussou on dope ça moins c'est vraiment na Moussa na yo artistes musiciens des bagnon so baebi. Mais Prince Babia habité malé to que non pendant temps sur question batuno batuna ngote. Prince Babia banda carrière musicale na ye wapi parcours na ko briefant moi muki. Ouais, moi j'ai commencé ma carrière Batutu Baebi, place na banda carrière nangai les majeurs orchestre ya Kisinjora ya Tante Nangai tozara wana to travailler moi pendant de 2 ans après et puis na longwe wana na ke ko s'intégrer na katia place na la team de la team et Simba et puis tout ça qui wana moi to yimba ki message que no presse yimba album te fallait que na yimba ndeme na yimba ki te pour na gina retard et puis Simbi na ngote là Prince Babi là faut moi aussi encore 2 ans à la maison moi 3 ans pour me concentrer et puis là na bandisco carrière solo en donc ngamoko quoi disons voilà. En tout cas merci je crois déjà nga humilité dans carrière solo je crois 3 ans 4 ans déjà 3 ans 4 ans bah difficultés ça tout ça la monsala yo mo vraiment bah la musique à Congo difficultés à la kakebele zala nango kaka ça change pas peut-être rose à la peut-être na posa peut-être disons nditi na minute tout ça na fort peut-être ya producteur comprendre mais na minute notre yeux était mais ceux qui te yeux peut-être ba tumsu ba capacité na biso yango no mena avec nos ananga précédé on les na TV sopendeni ya lobar sopendeni non nzamba sa la grâce tous les producteurs total la neni makambo ko ya l'avenir parce que mambo za ibele ça na musique congolaise peut-être mamususu ba musique musu non ba tu ba temps en concentrant ngote biso to yoka tous ça pe na ba musique au peu tous ko se préparer to beta
Donc il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Et Prince Babia, maintenant on bêtise sur le parcours, on a occupé à Pesicobio, Bandagi Bongo, l'orchestre et Tata Mwasina, qui s'injure, les Kibon dans la team Wata. Mais tant on a gagné dans le néant, embrasser bonne carrière musicale. Là, il y a une belle voix. Et ça rappelle la Kinoko, t'as une note, Bouenaboué. Batuni ba façonnant vraiment peso penzela na ba parcours sur les cas. Bon en normalité venant mutalaxanga o bazalate azate mais batu peut-être bazala wana pour peut-être oyebsanga que Prince tant ozoyemba parce que ko yemeza na technique nango tant ozosima micro ndengeni eza na technique nango parce que ezara donc ko yemeza na ba méthode belé de ba méthode wana na toyebi pina nyo surtout mais comment on a la moitié auto yebi on est au pratique au balaxanga pas José André Sandelo donc on peut apprendre peut-être ton nom on va perdre na biso banda yemba ndenge de ta la rapper ba musique ndenge les kanaka donc il y a vraiment beaucoup de choses. Fruini est bien et Baxilo pe na kakata carrière on qui bo moto on ça qui parcours pe Richie Watanabe au peut zapper moi doyen na makamon par rapport na yo. Fruit est bien. Il y a bien. Ah, habiter. Era mon peut-être Angola. Là c'est sûr. Mora. Sur le plan musical. Sur le plan musical, de faire un pas, un voyage en Angola et ça l'a bien peut-être. Il y a place sous moi que il y a na Congo longwe mutumo mimio mbuka moko bote pe moko nengeza la kakute na pina batukuna donc là vraiment il y a moi vraiment est bien on a tikana on et puis là c'est tout. Raison ni sindarande on sauf Prince Babia a quitté Bamon la team Wata orchestre wa baté belé ba check up naka atabison tous comme ba fanatique vraiment. Ah so esimbi nango te balongwa nango ba bango place nyo surtout sur esimbi te balongwa donc j'avais vu en fait que non pour ça musique au Prince Babia lingaka et là-bas c'est esprit nanga penenge et guida kinga donc y a on a le bar que non ndenge na yaka tellement en comprenant que ah mon esprit n'est pas ici yango mona longwa la dona CD sanamba mo pinana longwa mo uniquement pour na kinde ko sala nanga quoi donc na mona que esprit nanga place oyo et concordé na mambo donc voilà. Oui merci. Et avec orchestre bien. Il y avait mes jeunes frères ou peut-être Batumsous pour Batumsous balingé na bango ngati baza batupena balingé ngati baza baza pe belé mais batope balingé ngati ka ndenge moza basanga raté donc non bon on tanga combo mais na pesi bara bambote ba venanga baza témoin donc Prince Babia a décidé de quitter la team Wata pour qu'il embrasser maman carrière solo tandis que tout le monde a fait un festival monsieur Salama bazo recruter ba jeune talent tout le monde a bandé on a so ba innocent ba bimana nzela yango tout le monde a ba gaz mawete idée on est là otate psychologique à congolais gomara so alinga bima peut-être moi les kara concours moi je suis pas tremplin quoi. Moi je suis pas comme mais pour ba grand prêtre musique il y a musique na biso ba leka na ba concours disons ba Michael Jackson ba Lionel Richie ba Whitney Houston à moins ba Koffi Olomide complexité pour bani maman na mindele hein le bana bana mbomba la charité beno elle comme mindele te même na biso awa na ninga mabete ba Koffi Olomide ba ça ba concours ba papa même ba grand chanteur à Congo ba ça ba concours. Pourquoi Bissoka est obligé il faut qu'on s'arrête au monde. Il faut la comparaison n'est pas raison mais toyebi mais ba no cadre pas jeune. Il faut ah okoka ki pe ko le capé na nzela na pona mo encadrement ah na ebité pe na menga encadrement na nga na mona ke naza na nga no ndé na za boy peut-être moment où ekoya so peut-être 5 Prince na ndenge mo mais nga mo pe de moi-même na linga na nga pe ba concours te quoi en fait. Donc lingana bimananga peut-être mission mo boke ba moninga mbamo ke ya koleka concours ya ko sala boy ngana ngande tinga Prince Babia koleka concours na mona ngonde tiza ko za la faible par esprit ke obige ngapo na ngesilia bon na leka na concours na tenter non chance te ngana ebige chance ça makambo eza je ne perds de rien et loro za na tango nango il za na ngonga nango ce qui peut être ngonga nanga Prince ekoki so peut être non peut kokite to tala kaka donc ni n'est jamais trop tard quand on est en vie donc il aurait trop tard les actes sur un bon moyen ah il aurait trop tard te ka sikona ki mo ba concours ah en tout cas merci pour cette phrase motivatrice. Non mon frère yo kanga namuke oh mais pourquoi yo lingi kaka yo loba na yebi bien que na zana arrêter. C'est pas moi, et ça mon tout quand et beaucoup démarrer. C'est bon.
Production ici et Zouama na kati ya RDC. Compagnie Dieu existe. Compagnie Dieu existe. Token. Dieu existe compagnie. Vente et location de voitures de luxe. Pour vos mariages, collations, anniversaires, même bino ba vacancier. Nos adresses, avenue de l'Équateur, numéro 10, 13. Référence, immeuble Cavali Center, Kinshasa, Gombe. Contact, plus 243 99 99 95 131 09 97 622 045 081 33 34 662 089 63 42 807. Na compagnie Dieu existe. Boss à vie, camion de luxe. Accueilli, accueilli, accueilli. Dieu existe. C'est très amusant et c'est formidable. Total on dit ça la nyonso et le beli maramioso tout le monde a une réincarnation ya père nabiso babia mais hormis casquette wana on s'appelle mutu mustozo comme idole na ndenga musique à Congo na musique à Congo idole na ngai idole hormis père donc on excepté père naibi idole na nga c'est Maître Games. La musique à Congo ya moi des hommes mangai wa musique à Congo ya bon c'est Papa Wemba le fait beaucoup père son âme Papa Wemba donc il y a ça ba koko na biso o na landa trop na musique même na voix peut-être musique qui n'est pour nabi banzimbu belé yaé donc quand j'étais petit na wande ko yoka effort azara na voix moro boye oyo ba solfège n'est par des notes. C'est-à-dire que ce motoyi mbapina ko c'est-à-dire que mayeli moro boye. Donc on a imita n'est pas naé donc c'est levé beaucoup Papa Wemba par rapport à voix par rapport à maïla ndoule na par rapport à voix na pour nga première voix ténor. Papa m'a pas ma première voix ténor donc idole na nga yona. Voilà. Avec une conception panel hein na ba tous en partie théorie côté sous pratique au bêtis sur la Papa Wemba est-ce que occupé ko emboîter le romo te pour ça ba fan ba hôtel sous ba fan vivre la musique ba hôtel on a bandako sentiment sika bazali le romo y avait beaucoup ya nenyo solingi ata santa ata matebu ata proclamation ya balingo kaka soko moninga simananga obaluke et salare koute salanga bien mon pépé yango nazela ke luka moto ya kokani nanga oyo namoni ya pona ngai te ebele yango ya mibali oyo nakoti na yo yete o sirma tokatana kina miso baninga yo moto liboso obebisi ko pesa nonga kutu fotete mbeba ezali ya moko luka moto ya kokani nanga oyo namoni ya pona ngai te ebele yango ya mibali oyo nakomi na yo yete o mama yete o William atiki ngai natika alina mawa nandima kitele jour nga koko mal passé William atiki ngai nga bebe eleka Carole moto simba kibolingo azongiseli ngai nekele bazwaka tango ya kotala eloko oyo lingi kosomba William ya bolingo zwi tango te esombi motema nanga mobimba ya bolingo ya mbangu esombi nga mobimba nga. Merci. Là c'était pour faire plaisir na yemoko père nanga Deo Muzungu ba bien Deo Muzungu 62 Muzungu en tout cas na Belgique Tokos ou appui Roger Ndonga les colonisateurs en tout cas c'est nanga kitoko na moni on a ba première voix hein on a ba voix mo boye ba archive etikala parce que ça na santaration na yemba Coco parce qu'il y a bien que plus Coco nanga parce que là on a basé ba Coco na biso ba ancêtre par rapport à musique donc ce sont nos ancêtres na ça son oyembo ça type na que o chanter quoi do oyemba bina ga mutu to za attentif et otala que oyemba donc oyemba ba fait beaucoup les a ça kate ko fan no ga bobite na ma papa oyemba ndeti banzimra ba Maria Valencia sake ba monia nanzela
saki bamoni ye na balabala o bolobelani ye ngai awa na kozela bolobelani ye ngai awa na bebi oye esekeli na yo Maria Valencia azali belokola nzelue miso mike mino mike o nzoto moke na mapapu o kotepatepa azali bangorozo Maria tango liboso elili na ya donc ça dit que tu chantes oyembane voilà donc Koyemba fait beaucoup les gens Koyemba était quelque ça parce que lui-même il a dit que chanter n'est pas crier Koyemba za ogangati faut y ba technique ni na faut y ba calme faut y ba na ba maya on a tsholo ba Koyemba za na méthode nango Koyemba za na ba mayeli nango faut quoi apprendre ngo nga na zo temps ya quoi apprendre que peut-être peut monter l'accent te prince ba yemba ba mais na ko yoka être attentif donc voilà. En tout cas, merci Naïbi qui est sali père nanga Odilo Mampouya boutique d'habillement exemple à suivre qui te comme à Sika Zali Babi poussana vraiment na venir au palais numéro 24 qu'on a direction Gambela aux a décidé pour la tenue vestimentaire. En tout cas, bana putoza na Prince Babia, toujours continuer Prince Babia. Mais ba ténoriste pe na mboko basé belé ka papa yembate ya ba Ferrego là papa ba ta première voix pour Naïbi ko distinguer marambo de ténoriste de ta première voix. Ba Ferrego là ba Jibem Piana côté wana chamwa lito ite poko lisaka maile te mukulu papa chéri wana papa na biso wana ba papa na biso oyo ba beta pe banzembo ya kitoko basala pe ba ligne moko boya bien ndeti ba nzembo nini Beazo de Game par exemple Pepe kala ya panyala muka oyembela ya nzembo kitoko ndengo yemba yangula mwana viejos kika mukuta yemba mama Janette mbo yemba babi omba soki yangano ezali isa ya maloba nasengi yotika motema na yo polele tsurango na ya nanga ilokola moyibye na ya kolala na kati ya motema na yo nazwa pongi na banda kutu na koronfle ye nayebi na pale babakisi le reste quoi no beazo de Game pesa na ngamonde plaisir beazo de Ken beazo de nzembo na bango bien te mais ya rafraîchant na bango bien te mais na ko temps quoi apprendre parce que banzembo ze belé ba ça c'est ba koti yaka fait de laurier ba sosu ba ko bakisaka qui fait magie kazana na tiaka nini abosani ba malobara ye ba benga que Jésus de nuance aye mbarzo chamo ba nuance Ferrego là ye pe okokarabilo na ye bon disons on banga mère aussi dika ezali kambuya te yo yemba na bon disons ngalinga yango pe nenga pe na loba disons koyemba ya mutu et comité que nous peut être prince na imba côté moko boso bandinga place mususu na lingala plus ko toucher te quoi est-ce que prince babe pas linga polémique non nga lingala polémique te mais j'adore la musique la lingala polémique te et pour notre question moi sur Jésus de Nias mais namoni tu te tergiversé un peu au moins te que bah tu vas la soba c'est clipsé na ma question na po na te non musique to yoka ba musique union surtout mais bon nga moronde na monique merci de comprendre derrière tout comportement social il y a une communication mère go fâché mais pense babia lelo on a ba talent nyonso za potentialité vraiment il y a ko sarana salinga boy yotsindelinga mwasiandumba anyokolonga yotsindelinga mwasiandoki apebisa mémoire nanga na ba projet nanga mama ye Blandine Putu ngana kokili susu tedi kende na yo oyo zali kobeta lisolo na ba master na yo. En tout cas, merci Nabi qui va te belé, va acclamer vraiment, va applaudir, on a parlé, te bangonne, va s'épile, va fanatique na yo. Oh bah mon gars, prince, nga c'est tergiversé, mouké, on a créé mon faux fouillane, bah le bar dans le poteau, et ça l'est bon faux. Prince va bien, il a potentialité aux anango vraiment. Ma yele wana, richesse aux anango wana, il y a art dans zoto. Au juge bon, on sait la carrière solo, mais c'est comme si tu es le moi bégaye, mais elle moi li koukouma.
au lancer les lots ça les fit mon bangi na featuring nan de on a vibrator et ça déjà dans marché on a BMK je salue pourquoi pas le bienvenu Makanga la paix auto embellier déjà disponible dans zo mona ba vidéo ba maman ba sepeli nango vraiment merci beaucoup vraiment na ba consommer nzembo on donc ba consommer ba temps on consomme et puis je vais faire vraiment un appel. Excusez pardon. C'est ta chanson ou bien la chanson ya producteur asangi sibiso etant que ngana yale ne tout ça la ba chanteur toyé mba donc voilà donc il y a nzembo c'est ça la magi déjà biso toyé kara to pe ça siko que il y a la zo mana ndenge na yale presque babepé quand ndenge za la ndenge to pe ça qui on donc c'était pas vraiment difficile facile au moins d'ailleurs il y a facilité mais tara ko imana yale donc mutu da yimba déjà faut en avoir intelligent non il faut en intelligence yo yimba ba rumba ba tu ba zo temps yo kango za maloba moto le bibetise te na katsa maloba o te chérie na nga te kiti tu soki nini te za maloba o to loba donc chemin d'amour vraiment très long sans raccourci pour échapper aux souffrances pona konona na moto oyo lingaka na amour facilité ngamour nanga bienvenue Makanga et ya butu na moi toujours collé serré soudé déterminé d'aller jusqu'au bout Neti makala soke linge pelisa pile kendaka sina suke zonga putulu donc makala soto pesi biloko makala et yaka ke noso epeli biloko pe bele fo zangane faut que putulu donc chemin d'amour est toujours long voilà. En tout cas merci autre le belo monte quand on a paraphrasé car idée on a vraiment koyimba na yale obitaka koyimba na yale obison stoyebi ke professeur ya beleve be na batinela matete na pike mukilmombebi koyimba na yale bénéfice ni nyozui eza bénéfice ya maïli musicalement maïli no ya musique et puis ya ko ba conseil belé tant que yaza grand frère pas grand frère baza lora na musique be baza lora ba père aleki parce que baza ba leki ya père donc na musique want to na musique donc ba conseil a pesa kingai na ndenge abisa kingai par rapport ya makambo ka ndenge zala ngana zaleki donc faut tout la ndenge ni makambo za musique donc koyemba pena eza bien ya ko mona gena oyema na grand na chante na belle voix morobo na mayele morobo bino bo senti te kenze moneza na mayele morobo eza na ya eza voix morobo ba voix morobo bimi na kati wana moi ba voix morobo ezala pena souté ba bato bazongisa ngo deux voix différents morobo donc na habité vraiment bon on tanga comme modogo na ba bendonga vraiment na habité parce que contre appelle au moins modogo on a pour bang ke mabe on a grand joueur na habité na ko manzembo nini vocal ata ba vocal à quartier la terre liti vocal abeta motema pasi chéri nalembi kozela japere luti oko pasi ya bolingo na yo elekinga eleve mingole nkaluve kaluva nalela otibola kunje ebuto lelo na ntongo na lamuki nasala inventaire david d'amour na ngai motema na nga nzoka ekotaka perfection bakasi boyi ngai kidiba somaso ya bachagrin na batone na force na ngo ebimela litombo abebe mama na jona salina no adolescent nasina komina makanisa kotikile mama testament et porta bolingo yo pesa kinge zalaki lokola pongi ata nasali ye me fait de fin nazalaki na droit nango joli mayala En tout cas, merci vraiment avec effervescence. Je salue l'assistance de mon ami Jérémy Louemba, Wazabongwala, Naye Moko, Kerti donc babi, Papa Zaïe, Gossip, Naye Moko, Nderonangaï, Mouna Cédric, pardon, donc non, Oloba, non, vraiment Oloba, Prince Babia. Aujourd'hui, dans Royoko, Oza Pena, un pionnier. Au lobby comme sous mon nene à Kosakanate, il continue à Tamboko surtout. Aux a facilité moi ya ko incarner presque batunyo sa musique on a ambition deuxième voix modogo même que kundolango mais lelo c'est comme si aux lingami aux la revêtir la musique aux le bien lelo urbaine. Pourquoi? Moi à la base ma musique préférée c'est la musique urbaine plutôt.
Donc nami pesa trop tant azaki mona muke na bande ko imba toujours musique urbaine. Ya koyoka ba Chris Brown, ya koyoka ba Singila, ya koyoka ba Mario. Donc il y a qui va musique qui moro boy ailleurs, ya koyoka ba Maître Games, ya koyoka ba Daju, donc ya koyoka ba Hiro Lecoq. Donc ngai naza plus na musique na zonga parce que n'apporta non oyo et représenter musique congolaise. Quand on dit Babia directement mutamona Babia ndonga chokoro. Donc moi na boy musique congolaise c'est ça té. Moi na ki m'appelle rumbe ça té. Ya on a ba que non na style nga ndenga lingana zala. Na préféré na beta deux styles. Il y a Libanda na ya Congo parce que na kotika la ka ya Congo té parce que na zapena pas trop Congo. Ndeti nga moko na ndenga nga pas trop Congo. Na zonga pona qui perd qui tchatcho pe bika descenda pe sur ya tchatcho koko ya tchatcho na bité fona zonga mais musique nanga préférée za musique ya Libanda là vraiment ba tout ba ebi même ba masana nga ba ebi même levé nanga na dar chaker na Londres na ndinga ba Grèce wana donc ba tout ba zala nanga les mannequins de Paris azola nanga et père nanga Guilhem Mayindu les mannequins de yeruta yebi papa ebi ndenge mama ngozala ebi ko ta sanga ke petit nanga i faut ko yemba rumba mais mo betiawa mo beti Libanda posera bongo faut pas que tout ça local. Mais na otala bébé ndeko na musique en pays urbaine c'est comme si moi pas si pour na otala beyembe ba mettre Gims wana makitu na yoka loba moi combonne moi trop la musique est difficile et ça non difficile c'est ça ko yeba ko sala musique est surtout rien n'est difficile au monde et ça ko yeba ndé intelligence na ndengo cholo baké et ça moi pas si côté les moi pas si côté na ngate pour nga zo na musique wana na habité yo pour nzema moi Gims oyo lingaka ata n'importe quel ata mettre Gims tata Daju na ninga ba France kaka artiste moyo lingaka jaloux ya Daju Petro Daju hein ya Petro Daju moi c'est qui je sais toujours pas. T'attendais. Pas avec moi, y a pas d'histoire de c'est juste un ami. À qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà ozako suba masuba ezako bima na vitesse te ozako suba masuba ezo bima na denzela ozako suba posa ya kosuba eza lisusu te ezo sila te mais masuba pe ezo bima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no okoza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozako suba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre comme lisusu te ozako suba posa ko suba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate notre lobby prostate wana et même ka faiblesse sexuelle prostate wana et bomaka prostate wana et ezali maladie moko mabe o ezako bika ensemble on est stylé c'est pas une question de fidélité les problèmes ne viennent pas de nous les hommes je les connais je moi-même étais de l'autre côté oui je fais du mal à je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme ma chérie tu es jolie avec un corps impoli les hommes sans pitié interdit de les approcher avec les dents tu embellis t'es mieux que l'ex à Balotelli mauvais pas me méfier envoie-moi pas d'amitié si je t'aime je suis jaloux moi Django je veux que tu portes mon nom de famille
ça prend du temps. Des paroles, il m'a dit d'attendre. Je fais tout ce que ton père m'a dit, mais il n'est jamais content. Mais, moi, Lyon. Parce que Lyon, c'est un message qu'on a offert à toutes les mamans du monde. Ndetinga linga plus ba maman quoi. Donc c'est moi na linga ngotropo talara rayobika biso babano to botama na ba difficulté mo boy. Un peu de respect, faut respecter. Quand Chilion arrive à tout gérer, un, deux perdu, mais elle se retrouvait. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles, sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier, célibataire. Ouais. Une femme mariée, ça change rien, sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Non, 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 non. Elle dit jamais son dernier mot. Non, 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 non. Et tu peux lire sous ses paupières, déterminée. Elle agit, elle ne parle pas. Léon la femme, tu lui donnes la misère et du monde. T'as pas les bazos ici. En tout cas, merci Prince Babi et Sali Pena, Alexandre Makoun, Beba Papa, et Lengia Rosaranté, Sigazali. Maman Nyos Otomokili, surtout Bissoba Otobotama, ba difficulté, Moroboye. Donc, c'est pour ça que je dis merci beaucoup à ma maman de John Maniké, toujours respect. Et Pena, surtout, Yetara Yabotama. Yaza Lyon, donc Lyon, oui, Lyon, tu as chassé à la forêt. Donc Lyon, Pena, donc Lyon à moi, si Lyon à moi, si Lyon. Donc tu as ça là, ok. Lyon à Bana Balia. Donc voilà quoi. Oui, merci Prince Tromo comme venant Malembe bon plutôt fond la porte à sincère pour quand tu auras Britain absorbé des chaussées. Jérémy Lemba. Nanga to betelo moi mon qui kaka. Parlez-nous sur disque. Oza ou bois qui nini en fait. Oza single mais nalinga qui vraiment na sala susu ba appel. Bato tout baba que Prince Babi azo mon anaté Prince Babi azo yo kanaté na pesa numéro na internet mais bato ba commenter numéro est plus de 43 89 180 27 80 plus de 43 89 180 27 80 beaucoup maka le plus de temps que nous ba que Prince mon anaté donc je suis là dans un en concentration si Dieu fait grâce disque est ça pour l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, je vais lancer mon tout premier rumba à Mauvray. Il est Ebima le 22 septembre. Mais si je vais quitter, je vais quitter. Je vais machine. Je vais faire le cadeau le 14 février. Donc, tous les gens, toutes les personnes au Balinga plus Bolingwa, système à rouge-blanc quoi. Et rouge-noir plutôt. Donc, à Mauvray. À chaque instant quand je pense à toi mon thème c'est Pelaka. C'est toi qui as fait de moi un homme rempli de joie. Qu'aucun de tes lovezana nous m'ont besoin. To perdre tes oyo tozana ngoma maye. Kotika tes tristesses ko ta bonheur disparaître. Wana na koka chwa pamba Eric Mandala wana yoko pomanga. Tedetenda ye maboko banke masenga motema simbanga banzoto Prince Babie balolanga loketo joli mayala simbanga banzoto Mamie il est là donc je salue et puis pourquoi pas je salue Mimi Chike famille Tchèque maman présidente donc voilà les 14 février. Merci Prince Babie mais nanga ki to chuter caraboué ça que tu parler peu sérieux et ça mon tout mon APR mon surtout na mère na bino le lobe pire ya Rosarande c'est l'artiste musicien Fally Poupa ope mon kia mais qui ko beta musique ozo betelelo ozo beteli solo na ngolelo a musique urbaine et ça la qui peut rage à Rosarande avec l'album Tokos il a préparé pe Tokos de n'habiter message ni ko lancer pe pas ba yenyo so bazo tala bon ils ont un album hein ils a qui est que non ils ont ça la fierté mbora na biso Tokos de vraiment et osala bien je n'ai moderne ebida que osala bien parce que chez biso to raté là c'est Daddy je le salue Daddy the King merci beaucoup yem tapé sanga mutu pena pesinga plus mot les mots relève merci naé combo là on l'a raté on appelle na Facebook après très posté isa grâce parce que là tout le monde bat tout est au ba posta ba on bat te belé ba lugarango bazala apprécier le Congo mona yango ba fingaka basala ka nini bakindaka wapi nini mais kakipaka kokolo toujours donc kanenge zala kakipaka kokolo
donc amingte la relève nazoya nazana ngana katsa four batu baloba bafinga basala nyonso tout mais musu baloba be baloba musu ma bete musu baloba bi prince babi pesa moi qui dit bata ba masala ba innocent bani ba gez ba ye ba pesi makambo moi qui dit ba benene mutu na mutu azana makambo na ye étoile ezana ba tonango yango na loba ba Lionel Richie bazara ba maestro koleka ba babimaka koleka rapidement Laura ba Michael Jackson mais Michael Jackson ba ko tsaka faire na makambo quand tu connais quand on connaît pas on apprend donc ngana zoya na bandi ne sikati bobi kena bando boakati décembre a to bora na lela yo et puis année prochaine to tane to sala pona la chanson amour vrai tozoya merci vraiment merci to comme na suka émission au Saranate babi lumière et ça absolument des fois au Saranate mais c'est là dans tiglo micro na bi ke baté bazaka na belé retour absolument magie de Londres na kozaki de Caire na biso grâce Kamachi la parisienne na salué yo na PCP mbote makasi Patricia Kiwanga Tricia Kimwanga plutôt babi la bellissima ya Paris donc Tricia Kimwanga na pesio ba gros bisous José Dikila Chox Masananga Chox na pesio mbote sikozali ba nyonso yanga vraiment Hervé Malinga papa français ba ya Luison Drama ba Nadar Litongu na pesio son mbote en tout cas bobo santé bo s'abonner à massivement Prince Babé na tikilo micro pour batebele ba lobakero MBC Prince Banzembu tout mais à mon tsunami le king ndio yembite na tigilo soko po yemba orgazi yoka sopo ke na tokos yokaka merci bobo santé bo s'abonner massivement. Dans ton regard j'ai vu la misère, tu me fais penser à moi, ces étoiles qui brillent dans l'univers, ils me font penser à toi, tu n'as jamais supporté l'hiver. Tu me fais penser à amour, n'oublie jamais l'espoir nous libère. Je pense qu'on est si à moi. Fali nanga mona nzambe, babia nanga mona la. Chokoro mona nzambe, nanga mona coco. Tu me laissais pas, mais dès que tu pleures, ma vie doit les pleurer aussi. Donc merci vraiment, merci Nabaetou Balandinga. Pourquoi pas je vais saluer maman Jolie Mayala, maman Gabi Wabelo et puis Banda 100% Bandal Nandenge Potokuna dans la Pessi Bambo Tebele, Guilhem Mandu les mannequins est arrivé dans Nadar Jacquer, pourquoi pas je salue Eric Mandala, Eric Mandala motema ya maman Nabiso maman Maria Piron, il y a Pembe Kalamengité donc pourquoi pas je salue aussi les boss Abed Acho, donc Batutu Balinga Prince Babia, Amélie Jantons et maman Niki Jantons, il y a Pembe Kota Balman wana donc Amélie Jantons il y a eu un wana Crisco Lovadi, numéro sur la bande plus 243 89 180 27 80 ou na yoka quitté comment er yango Tokos.